Ministre ayaki akutana na mama basoli na mama azo enveloppe apesi mama ndenge bato baofala matanga basomba mwa sucre mwa lipa mpona komela ti eza te kapesa mbongo ya bakatafaye bakiti wana bato baloba bakosi ya lokuta eza mpona bongo te apesi mbongo ya kosomba fufu ya kosomba bo apesaki te apesi ne mbongo nde tofandi na matanga mwa ti mwa lipa mwa boye yango ministre apesaki bakobenga so lundi ke na 20h akufi. Voilà, bah ekobenga bino que lundi à Koufi. Est-ce que papa des fois atika bana tongi toeba? Aza bana ebele penza. Po ete nungu zo tambolo papa des fois abota te se pendeni biso tongi toeba vérité po yo za tata mwasi bana. Nga za tata mwasi bana des fois atiki bana ebele. Moi to tanga bango ezate. Biso du moi chance que moi pays d'Afrique. Tant aux aïe na Zambie. Nous avons fait un peu de Mazabouk à 7 km. Elle a boyé Kinshasa, boyé dans la province de Zambie. Tant que nous avons fait un peu de Mazabouk. Les Zambiens, c'est pour la musique. Nous avons fait un peu de Mazabouk. Mais si nous avons malgré l'anglais, nous avons fait un peu de Bunda. Des fois, good. Des fois, good généraux. Donc, des fois, nous avons Mboka, nous avons Zambie, Kenya, Tanzanie, Amarwa. Alors, VDF. Il y a un bijou, on a fait un bijou et bimi wana. Ba monika ba bijou. Mais on a droit grâce au côté place VDF là. Au moins on ba copal boy. Plein na ba bijou na ba bag. Le vraiment un grand prêtre. Par rapport à ma lupango, a betela ma solo te na payer lupango. Wana ce qu'on a regardé na média na ba VDF fatigué lupango fatigué non. Mais na ndenge ya VDF aza stara munene. Salut à tous les internautes, bonjour, bonsoir. Nangonganyo Sobino Bozolanda. Émission Nabiso Bosolo na Bayeba Kenda Sango. Voilà, Bosolo na Bayeba Kenda Sango, on est où? Toza Bongo na Selemba ou au Matimwa Mukeneti, Ozokende, na côté ya hôpital à sanatorium. Bongo Toye et Paya ba général Defao. Oyo Asilaki Bongo Kotika Biso, Mikoleleki, Toye Bongo na lupango na bango babi na résidence na bango ebele baiki baloba ke tatika lupango te azana famille te ekende ke zonga ki mena ba recherche na biso ngai elongo na Dieudonné Maweja oyo aza bongo sima ya bilili to kiti bongo na libota na ye to ye ba vérité peut-être nungu ezotambola trop baiki balobi ete gouvernement ministre apesa bango $4000 pour ete batia bakiti to batante mais famille boyi to koyeba biso na bino elongo est-ce que za makambu ya solo to ya lokuta Bosolo na Bayeba Kenda Sango papa na biso général Defao wa Kenda Sango to yemba ba muscoleur to bina ba para na biso ba bina mais lelo ba copinage ba nini ba biloko nyonso wana ba nostalgie na ye eza bobele na ba mitu ya ba oyo baza ba mikolo na biso lelo tozwa bongo na famille na bango. La pesi mbote boza ebele baike bipai bozo landa ezang ngabongo ndeko na bino Karine Karishubo Kota la crème fraîche de la presse congolaise. Je demanderai à Dieudonné Maweja qui est derrière ce bel et beau caméra d'avancer avec moi tozo kota na avenue toye bape et pa ya ba général Defao toye ba famille na ye libota na ye bandeko na ye donc azana banakazi azana banoko bakoko parce que ebele bobeta ki bongo basango ya lokuta mais lelo na kati ya KM télévision tolobi ete toyaka topesaka basango ya solo pe na temps réel toza bongo na famille na bango tokosola na libota na ye toyeba pe général Defao atiki bakoko atiki ba neveu. Voilà, bonjour maman. Bonjour. To pusala malembe na ye na kutio bongo liboso ya résidence ya général Matumona Lulendo Defao alliance Defao Gene voilà c'est sans son nom na kutio bongo liboso ya lupangu relation ni ozana ngona papa na biso atiki biso Defao aza grand frère na ngai Defao aza grand frère na ngai aza grand frère na ngai moi maman kutu na biso maba moi lo saba maman nga wa ba grand frère na propre
Voilà, des fois, ça vraiment yaya na yo bino na bango donc maman na bino bazaba yaya na baleki donc yaya na bino vraiment. Général de Fao, est-ce que abelaki bien sûr à sa grand frère na yo même si azaki na mikili ya libanda mais quand même ba coup de fil le banda ki koleka po boyeba que grand frère azaki bongo malade parce que na batanyo so grand frère abanda ki koya na kin je suis sûre et certaine que bo banda ki peut kokende ko rendre visite na hôtel place azalaki po boyeba que grand frère abelaki ou cette situation moko boezalaki yana biso abelité babengi soka na 21 grand frère akufi te malade akufi to ata fièvre atani na sala te ayebi ngam so la téléphone que ya fanfa akufi toi surpris que grand frère akufi mais quand même bobanda ko solo la na papa de Fao oui fallait zonga jeudi azonga jeudi akufi le 27 jeudi fallait zonga akfara lundi fallait jeudi azonga benga que jeudi na okita ba ko benga so lundi que na 20h akufi voilà ba ko benga bino que lundi akufi est-ce que papa de Fao atika bana tongi toyeba aza bana ebele penza po ete nungu ezotambola papa de Fao abota te so pendeni biso tongi toyeba vérité po yo za tata mwasi ya bana nga za tata mwasi ya bana de Fao atiki bana ebele moi totanga bango eza te. Voilà, nungu ekotambola mama na ngai yo za leki ya papa na biso oya tiki biso alliance jene nungu ekotambola ba biete ministre ya culture et art ayaki bongo awa à remettre famille mbongo enveloppe pour botia ba katafalki bosomba ba kiti botia ba kiti batu bayaka me famille et boy kotia katafalki est-ce que za bosolo koki ko expliquer bae bazota la biso na etando ya ike nungu etamboli mingi ponga na ye ko zwa yo oza leki na ye moko o expliquer famille na les gens dio batu bazoloba. Merci maman na parole pesi ngai ministre ayaki akutana la maman basolo la maman azo enveloppe apesi maman ndenge batu baofala matanga basomba mwa sucre mwa lipa mpona komela ti eza te kapesa mbongo ya bakatafaye bakiti wana batu baloba bakosi ya lokuta eza mpona bongo te après mbongo ya kosomba fufu kosomba bo apesa kita apesi ne mbongo nde to fani na matanga mwa ti mwa lipa mwa bo yango ministre apesaki c'est tout donc biloba loba o batu bazoloba c'est faux et archi faux bakosi ba onyo so ba beza lokuta ministre azunde charge ya okunda mutu na bango po aza musicien ya kolongola kuna koya awa makambo tout bango bazu charge mais o makambo ya apesa so mbongo cercle bango bazui mais baloba te ke o ministre apesaki mbongo pona kotuta bakatafali. Voilà mama na ngai petite sœur ya papa na biso ali yazalaki lolenge nini ya bayaya oyo koki kopesela pe baye bazotala na etando ya ike baye bapo batu ebele bazopesa témoignage non en tout cas général des fois bandoka babilamba nini en tout cas papa malamu biso pe tongi to ebana source azalaki lolenge nini ya yaya azalaki lolenge nini ya papa est-ce que azalaki kana ki musicien wana na famille to na famille azalaki ne musicien te na famille azalaki pena yaya azalaki papa azalaki noko donc azalaki koko ya bana général de Fao ndenge azalaki libanda pe de azana libota akabola te abana ko kabola te azalaki yaya mutu nyonso soki yaye bozaka ndeka yaya azande pe bino bozala na yeba ke maman na 87 azana zeme okindaki na kobota na mbinza kobota ka passe babengi général aye na hôpital ya mbinza na hôpital ya mbinza babo ko koti ba koti si maman ba koti ba sentinelle ça te bito kota te maman bito bokoti ya koti général ta koti tanga kuti ba maman na ba boti sakana azui bango bakomi bango ndenge moko na bango koseka simbi bana bazaki wana mukie pa zana sa nini akabulu ko ba oso bazaki wana nandenga mais des fois ada okabola te azaki na yaya na biso libota akanda okabola mutu te ke wa akona za mwana makutu angala za mwana makutu mwana malek te mwana boyete te agi social leki no sa leki tu na mama so mama leki no sa leki po yene za mukolo na biso nyonso. Voilà, regrenin o bino famille bozan ngo à part ko perdre yé comme star munene ko perdre yé comme papa munene regret na bino profond ezani to regretter makasi ya na biso na sangisa biso asa pe ko sangisa so makasi to rara pou akufi nga juna yo ka kufesa nga pasi
kilo pe kita ngai po liwa mbala kato to ebite yana biso ayamba biso bien to zane bien to kaka kufi et c'est ça li passe dans famille voilà ba bana biso akei. Voilà, merci. Matondo mingi maman nanga nakoki ko libérer na plateau nanga voilà. Maman a pesé les biso a expliqué nyonso. Alobi ke azalaki papa, azalaki yaya, azalaki noko ya bana, azalaki mutu oyo ke famille lelo bazo lela bazo regretter ke ba perdre oyo aza mutu munene et pas na bango. Voilà. Balobi ete elobelio batu bazo panzaka sango ke ba pesa ki famille sope $8,000, sope $10,000, sope $4,000, sope combien de dollars o ba pesa ki bango ke bacha ba katafa ke ba kiti famille ba lie yango babi c'est faux et archi faux babi ministre ya ki a pesa un petit rien et pas ya maman oyo atikali comme maman ya général Defao maman leki na e donc maman ba Defao yaya maman oyo atikali azaleki ba pesa ki moi quelque chose wana ezake libota mobimba e uti ba Congo e uti ba ndundu baza awa donc bakozana besoin ba mela moiti na tongo bakolamba moi pondu moi fufu libota za baike baza tellement baike e belé donc yango ministre akanisaki alobi ete maman aza mukolo soutien eza vraiment te à soutenir bango pour na moi eloko akolia pour na moi eloko akomela pour na moi bougie pour na moi carburant babeta moi musique pour eyebana ke matanga eza esika fulani eza te ke bapesa ki paki a million ndenge boko panzaka sango ndenge boko bebisaka ba réputation batu en tout cas na yebongo na libota tozui vraie information na source matondo mingi na bino ba eboza sima ya bilili. Voilà. Avant d'acheter, dans un temps où on a venu, est-ce que général des fois on banda koya, abando beta pe tourne à venir, à quitter pe boba yemi na mousse scolaire. Pour na bota marate tan en mousse scolaire, mais en mousse scolaire on a posa na zongata, nga pena lukata mousse scolaire nanga. Na Sabino. Je demanderai à Dieu de le ma gens en route on va marcher un peu. Maman. Bonjour maman. D'accord qui koyeba kombo na? Kombo nanga Gigi Matiangi Nzomayuma. Mama Gigi Matangi tala caméra liboso na moni obongo na balabala ozoleka mwa wanalita mana ebite so fandaka awa so poza na ngambu ofanda na veni oyo naza mwana veni oyo oza mwana veni oyo est-ce que eba général Defao? Oui na yebi bandeko na ye baza awa liboso to bandaye ko mona ye tango azoya to bandaye pe ko landa nde balanda ka ba artiste to bandaye ko sepela azalaki play na bato. Azaki play na bato ko betela biso mo lisolo ya papa Defao na mwangunga mukie o rédiger biso kaka papa Defao abanda musique ne boye biso to yebiye ndenge olobike ndenge yo yebaki oyebiye seke ozalaka pena baleki na ye ba petite sœur na ye bazala pe ba camarade na yo bobanda pe ko solola okoki ko betela biso ngo na mwangunga mwa mukie. Bon ya koyeba na yo kaka ke abanda muziki apatia ki santu ba okesa beta ti ayakini akomi na Bing Star ndenga sala mouvement na ye jene lelo na yebi mingi penda muziki na ye en tout cas na zaration na vanda ta na bara te sika moboye na lingaka na yo ka nzemba Defao yemba na moko itashie naimba na yemba tenemba mu scolaire yemba amour scolaire amour yabana totangani na mikanda chérie je t'adore tola tapete ya alliance toko kutana kaka na ba vacances to solola nga na yo poto zala fiancé bolingo na yebi okeyola ndinzela ya mateya kasi bokabwani epesi pasi etiki bwale na motema ya defi na leli aya le grand baoba. Merci. Voilà, oyembe kitoko. Mais moi qui ça songi. Est-ce que papa des fois bando ya pe na veni bobo moni epe poneti ngai? C'est que famille botika na ba bijou belé. Bobe nganga te kabela tandabo. Ya ko ya so tolobi ka yaka wana. Bon, okoloba tamsuna kosi mayaka. Onda kuna ye, mama na ye. Ayaka tout le temps awuti poto awuti wapi ayaka. Ayoli ana fumba na akolia. Ya ko sambe zati akobakise zati ayaka.
En tout cas, na sepeli comment on a que ba relation nini ba bonne relation nini ou bien ba bonne souvenir nini bio au garder pour na yaya wana tango bando ya moi bombo yaya bando sombela bino moi yaya bando soutenir bino atana moi classe ya porte le baka yaya muninga zape ya nanga na ko ya pe na tolier bo général moi di fwe bimi. En tout cas salami ebele suna banzala surprise ka bo bimi bolia mo pe bo bande ko bo tambula bo nini ba benga na classe yaka akoti liboko na poche afuti minerval dans zo ki pete ke o yanga te azala ki papa social azo sangisa batu nyonso donc na ko tambula boko yeba te ke o leki na ye o leki asongolo azwa ka penza mutu nyonso mutu na ye en tout cas tozala ki bien. Voilà, merci maman, Natikio Kindenayok. En tout cas, merci. Voilà, dame, elle a bien chanté. Azabi qui a tikala na ba souvenir bongo. Et belé pour na papa na biso de fao, bana veni bazolela, bana quartier bazolela. Kakandenge na banda ki koloba. Na zuli sous information, na source. Libota balobi était lobby jeudi de quelques membres à famille. Bazo se diriger bongo na mboka ya Cameroun. Na quelques musiciens oyo baza délégué. Bazo kende kuna pona kozwa corps bongo baya na bango baya na corps wana donc naza sûr et certain ndenge ba confirmer nga ba lobby était peut-être vendredi ou samedi ndenzoto ya papa na biso général Defao eza bongo kokoma na kati ya Engomba Kinshasa. Voilà, là nous sommes presque à la fin de cette émission. J'ai dit d'abord merci beaucoup à Dieudonné Maoueja qui était derrière ces belles et beaux caméras. Merci à papa Thierry Vita là où vous êtes. Merci beaucoup. Merci à papa Serge Bofende. Voilà. Monsieur. Bonjour madame. Papa toko eba kombo na po etenga na ebi koza basiste ya kabose me ba eba ko talon etando ya ike po bino bato asima bozama ba difficulté bato ba eba bino mwa mingi ba eba ka bato liboso bo ba simba micro banini. Voilà. Non mukile ebi na mukile ebi askembas kilo bumbunga kilo d'Afrique. Mukile bio mo biso to ala présent trop na média na ma présent trop na média donc mukile bi tant de ba moni be bi no askembas donc mais ba yo ba bi pété et za bongo nde wona na askembas moko ya artiste Kabose Boulembi ya otumba ya bien. Voilà, ya kutumba kumela relation ni nozanango na papa na biso tikotika biso papa Defao poete na ba ngongane ya suka après sta ki trop na président Kabose na bandomo na bango trop na podium relation ni oyo zaki nango en tant que bassiste na papa Defao. Non, d'abord Defao avec koko na biso donc muto asala ke Kabose akoma refa na Kinshasa c'est général Defao. Il y a un natif à Gisantu, il y a Congo central. Dans un côté Big Star, le général de Faya à Kinshasa. Donc, ma papa, il y a Kabose Boulembi musicalement. Et pour nous, à la grand-père. Mais le grand-père, il y a un orchestre. Il y a un mouton trop. Par rapport à un trop présent dans les médias. Je me souviens encore quand il y a Kenya, il y a Kenya. Alors, on a TV trop d'émissions. On a des ndo montant to gena Kenya na rama moto yo ayamba inga fona lo vérité ayamba inga nenga ayamba ba mission tout donc voilà a moto yo alinga inga tellement trop et puis tant ay Kinshasa to ando zane trop tilelo to bengala pour sangaliwa au deuxième fois tant ba utelo ba kufaki wasala vidéo moko wana mususu ouais wasala ki vidéo tant ba bia kufi na bengi na WhatsApp allo koko a fait qui coûte abina on confirmé que na kufita fait une vidéo na tchengo pe na réseaux sociaux abia skembas nazali c'est le général de Fao au kufa bango moko dans la vidéo wana donc azaima na habité son urbain donc alagi tout pour moi na nenga bien que soit na bengue directement yamba au conseiller ngai butumo donc voilà voilà c'est un peu ça. Ba souvenir ni a bien regardé pour la général de Fao. Simplicité. Na niveau de Fao à star à monena. Biso du moins chance que moi pays d'Afrique. Tant aux aïe na Zambie, tu gana obeta na mboka mo Mazabuka 7 km elle wa boye Kinshasa boye beta na Gisantu. La province ya Zambie. Tant tu na Lusaka tu beta na Mazabuka. Ba Zambien. Bando c'est plan la musique na biso. Biso peut retourner ba ba mi seni boye malgré anglais on beta mo bulu to bunda ba de Fao good. De Fao good généraux.
donc des fois na ba mboka na ba Zambie ba Kenya ba Tanzania ma roi siko na munene na enenga alaki mais des fois on a Kinshasa soki approcher des fois awo ya mombala moko alaki humble alingaki batutu tant que Kenya na lala une fois en chambre na moni soliste na biso Horizon le lo remet pas Beckham pas frère na Beckham ayo benga ngoya ba lukona ma chauffeur avec def na jeep non président binazo to ke parler pour neto ke na Kenya mon ata président Kabusa mona place des fois la te mise mota mona place des fois la mais ba rozwanga na ke ti place la na komi wana to fai na table abina o biloko liao na vi damazanga abikata fufu na kuta de la badi na katima na ekateli na tie mesure na nga to fani na table biso dega chauffeur na okanga biso ba photo ya mo ba fani to dame to sola mingi abina tala rosa jeune courageux au bunda bien et puis wana mwana nga ko tika ete bino wa bakoko no mona pesa nga bilamba ve na biso ben ya mabo personnel na ve na nga lo fombo et puis Mathieu bon chez confrère na yo na nana boduga apesa nga bilamba na wana otikela ba on a une gueule avec Ben Yama, on a fait peine na se. Na tigele bilamba, na tigele nana boduga, na tigele Mathieu, et puis na tigele velo fombo. Yelo na bumbo. Na tigele donc avec ma simplicité des fois, balobara mbola mamutuga rasoki akufite. Mais des fois photo lo bapo avec ma humble, avec ma humble. Ngana mona bumbu malgré na longwa bumbu mais na natif a bumbu. Des fois avec Clara de Bruxelles, avec un papi biba, parce que le moro et rogal, avec na bumbu VDF a robet na bumbu. Na salle moi dans la manifeste, attends VDF a robet na bumbu. Ngana senga guitare na beta, président Montana, oh, la guitare, doit parler na biso. Na beta ma guitare, banin donc. Il était même papa pour moi, malgré les grands-pères, mais à comment père. Pour moi def son a bengi allo, moi je na malam donc il rata route. Pour na numéro na WhatsApp, na numéro na dossier là nga kin ah. Voilà, pour numéro WhatsApp et numéro Kenya. Il ma père. Et puis, il y avait des fois, nous changer Facebook, pas mais il faut changer Facebook, comme là. Facebook, non, c'est là. Voilà. Ok, moi, nous etamboli bongo, na etandu eke, na Facebook, balobi ete, papa des fois, autant waki, ba bijou na ye, ba toi Cameroun, ba ibaki. Est-ce que c'est solo toi le côté? Question, dans le VDF a couffé le lendemain, voilà, il y a président Kabossé, il y a président Montana, il y a parlé là-bas qui vous dit, place de Fana. Et la question européenne, on a bande pas fait un bateau, n'a pas couffé un bilo, on a président Montana répondait, bon, on a fan du bon président Rabi, non, bilo avait VDF, Montana, pour VDF, il y a eu Douala, et il y a un oncle, le président Montana, le président Montana au bas, ma bien il y a Simo. Oh ba Colin de la momada oncle na nde ba ina VDF na douala tia kufi ba ina vesimo dans nos pesa information alors vesimo na zala na douala même temps président Kabosa na big start ba que ne vesimo dans la rakuna do ma muto da pire petit VDF a rolingate VDF a kufi ba sara na blo avec des photos ba yiba et puis na ucho mona vidéo mo esalinga plaisir na moni vena so Chirac Lulendo petit frère à VDF il peut to la ne mo to na kin petit frère n'est même père même mère avec ce qu'on a douala na mon chambre ba tibi ko tiave def ba bijou na et tout bilo tout mutayi bi ngote le roi na monde avec Chirac wana donc mutayi ba depuis na niveau des fois grand star bon à Koufi au président Cameroun na lecté que star mo Afrique dae na limite ba royi ba bilo na voilà moi songi moi muke ah sikoyo des fois atikini parce que pendant na wazara na famille mais quand même famille bimi. Pourtant, ba makamune bimaka ya ex-président ou ali kakao des fois azana famille te o azana libota te azana bana te mais lelo to moni famille ne bimi lelo to moni libota ne bimi siko atiki ni atiki combien de mapango on est à vie privée na entre et yo bio za ekoko na oui ngana koko fait babilo akoko na mais ya on habite dans la vie privée elle va ba bijou auto moni ba tiena na mbetu ya ngona ka te des fois azala parce que ngana on a chance à côté na chambre des fois là te bilamba za na ngoto bike azaki na ni seni chambre mon babilamba sikoyo to so luka to yeba atiki mapangu atiki bana atiki nini po awa abando fanda na rotana soka ye aola na rotana kutu bombu koto na ndimite so bando betata to
Non, il y a un VDF. VDF allait dans la photo mon botoan on a Guani Matota top modèle donc toujours les lana ensemble. Pire peut-être VDF il y a dans la Caroline du Nord aux États-Unis. Dans 16 mois il y a Koufagi avait Chora Memba Madonna personnel. Le jour ba okundae nga ya gidai wana tukute na Guani Matota au États-Unis. Koroba no zo nga koroba général des fois zo ya na bengi ya bum. Abi des fois zo ya. Na zela na moni VDF aye. Donc VDF aye na pouza skanto ya mbani a okende te photo tambla na otina okende. Tozaine na bumbu ti ngam tokutne na kana ola kwa nzela tokeki mpesa tali batune mo akala toyene mabwana tina bimisi bango na président Montana pour président Montana okumba. Nde akendai. Alors VDF ya on a bina os ba bijou na pesa exemple ba bijou e bimi wana. Ba monika ba bijou. Mais nga na doit grâce au côté place VDF alala. Au mona ma ba kopal boy. Plein na ba bijou na ba bague. Vraiment un grand prêtre. Par rapport à ma lupango, à Betela ma solo te na payer lupango. Voilà ce qu'on a regardé dans les médias dans le VDF fatigué lupango fatigué non. Mais la nenge ya VDF aza stara munene. Na limite ya roza attend sous lupango bien roza ani mais soki aloba na ngaki na lupango bonanga na loba. Mais loba na ngate. Donc voilà, tout le monde m'attend ba ça na on a une vidéo ana. Et puis pour l'information place à la dépôt quand Big Star est au grand complet parce qu'on doit répéter la makanza na dépôt na Ngirngir. Donc bah ça l'organisation là à partir de là déjà pour na ucho bien avec le fombo il y a une organisation ma instrument avec tika mo instrument pour watcha podium bah nous défiler on a makanza ti de kota morga 50 au défilé ce que bembe bimi on a yebi gouvernement proposant qui va ministère va les laver def na misé. Et là, quand on a ministère intérieur na triomphal, mais le ministère a dégravé def, faut les laver na palais du peuple. Parce que le peuple a défendu Mboka. Le gouvernement est d'accord, donc VDF, bon, les n'a pas du peuple, si Dieu le veut, pour faire couronner bien, pour ça il trop. Mais maman pas bon, on a mieux placé pour répondre on a fait parce que avait Chirac, ma mère Anto. Voilà, un mot de la fin pour cette émission. Mot de la fin, Zanga, dans le barak Kimia, tout ça, mission. En tout cas, première émission dans la salle, il y a trop de confrères, nos concerts. Maintenant, nous avons par rapport à l'environnement, nous avons l'actualité, nous avons base. Mais les autres, des fois, nous avons des moutois, tu perdre un moutois. Ma sœur, tu perdre un moutois. Biso beta nous les moussous na Kenya, on a Zambie. Bobeta nous avons des fois. C'est des fois au mutualo banote. Bah des fois baba roi ya musique congolaise baba baoba. Na ba Congo rolongwa kasangulu ti banana. Na frontière et katsa bato kende kabinda wana. OK baso c'est des fois. Ba mwanda c'est des fois. Biso banzela so Betty Richard Lelo, au Betty papa et mon mage mukile sepel. Lelo to perdre un grand homme, un grand baoba. En tout cas, la polémique moi zo bimama nous batira blora to na pour ça maman to le laver na kimia. Et puis courage na père nanga courage pe na père nanga Montana Kamenga et puis artiste tout on est ensemble tous les la VDF tous la programme tous la na to kunda na lumière. Voilà, merci papa nanga.